Tabilo, merci pour vos besoins de télévision, la pour la colonne, la journal, la pour la pour la journal, pour le samedi, qui est honorable député Bazara, qui n'a séance plénière, mon collègue mercredi 28 mai, pour puis DG à RVA, qui pour répondre la question orale avec débat, ou tout n'a qui est pas honorable code Missare pour la redevance, il y a Gopas. Héritier, ma opinion, ma possibilité, pas de détail. Députés nationaux procéder qui mokoloya le 28 mai, c'est-à-dire mercredi examen et adoption, il y a projet, il y a loi, où il y a kolobela utilisation cyber sécurisée et pacifique, il y a rayonnement, où il y a bongo ionisant, il y a application nucléaire, et longo na audition, il y a réponse, il y a vice-premier ministre et ministre intérieur sécurité, et décentralisation na affaires coutumières. Question orale avec débat ezala qui adressé pe na directeur général il y a régie de voies aériennes RVA na mokuse pour la gestion ya GoPass première matière oyo ezala qui traité ezala qui bongo examen ya projet ya loi oyo ezali kolobela utilisation ya cyber sécurisé pe pacifique ba rayonnement ionisant pe ya application nucléaire boye porté et pa ya ministre ya recherche scientifique pe innovation technologique Gilbert Kabanda Kourenga texte oyo et consacré qui mingi cadre légal et réglementaire et ezali kozwa en compte baspect mosusu ya droit nucléaire international ndenge sûreté pe sécurité nucléaire responsabilité civile pe ba garantie nucléaire projet ya loi oyo porteur na yango ba jujaki yango recevable pa ya majorité ya ba députés nationaux pe etindamaki na commission mixte défense sécurité environnement tourisme ressources naturelles pe développement durable pour un examen approfondi boye na cadre ya contrôle parlementaire boye bosimba ke mercredi et salimaki selon article 178 il y a règlement d'ordre intérieur question orale avec débat il y a député national Claude Missare ezala qui adressé et pas il y a directeur général il y a régie de voies aériennes RVA na mokuse pour na makambo etali redevance il y a GoPass ezala qui paie parmi ba points boye montant global il y a dette oyo ezali bongo ya plus de 15 ans après boye ba recette oyo ezali déjà réalisé balobela qui paie montant oyo ezali déjà remboursé ba projet nini oyo esengele ezala exécuté na cadre ya dette oyo boye ba préoccupation ezala qui soulevé et pas ya député national Claude Missare auteur ya question orale oyo na réponse na liboso ya représentation nationale directeur général ya RVA Ngoma Mbaki atalisaki ke régie de voies aériennes ezali bongo engagé pour na contribuer na développement économique et social pe na ba action nyonso concrète ya responsable. Na suite, il y a réponse du directeur général ya RVA, président ya chambre basse ya parlement Vital Kamerhe asenga kinaye endossé gabegie financière il y a prédécesseur nae et landisamaki na séance il y a question il y a élu par rapport il y a question orale avec débat il y a redevance il y a GoPass parmi ba inquiétude ezala qui soulevé na représentation nationale balobela qui demande il y a suppression il y a taxe oyo pe basenga ki na démission il y a DG boye prise en charge il y a ba agent il y a RVA oyo bakimi guerre bango bazali bisika nini destination ya taxe oyo lié na droit ya navigation aérienne pe aéronef pe ba aéronef intégration ya ba billet ya taxe oyo esalaki débat liste ba taxe ya RVA oyo ezali déjà inséré na coût ya billet ya avion état d'infrastructure aéroportuaire ya Gemena pe ba aéroport nyonso secondaire oyo ezabongo na RDC na souci ya kokuta na ba préoccupation ya ba honorable sénateur 26 intervenants mobimba directeur général ya RVA a sollicité que délai à 48 heures. Oui, troisième et dernière matière dans ordre du jour, ezalaki bongo audition ba réponse ya vice-premier ministre pe ministre de l'intérieur sécurité décentralisation pe affaires coutumières na suite ya question orale avec débat oyo epesamelaki na député national Eyanga Mboyo. Tota kaka masolo etali ya Assemblée nationale pour la mission na RDC na cadre ya coopération ya délégation ya ba 11 parlementaires européens bayaki ko solo la bongo na président ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe héritier opinion apesimi ma détail elongo na grâce poba. Na mission ya coopération na République démocratique du Congo, délégation ya 11 parlementaires européens, bakambamaki na Hull de Votemans, bango bayambamaki mercredi 28 mai 2025 na Assemblée nationale et pa ya président honorable Vital Kamerhe. Visite oyo ezali ko intervenir na contexte moko ezali marqué na persistance ya ba conflit armé pe grave crise humanitaire oyo ezwami na est ya RDC. Objectif principal ya mission oyo ezali ko réaffirmer soutien ya union
Union européenne na intégrité territoriale ya RDC ndenge bazali préoccupé na ba violence oyo ezali kosalami la population civile en particulier pe basi elongo na bana na ba zone oyo ezali na sous occupation na tina wana ezali bongo ba déplacés internes ba parlementaires européens batalisi volonté na bango ya ko accompagner ba effort pour na sortie durable ya crise na maloba na ye président ya chambre basse ya parlement a rappelé complexité ya conflit congolais atalisi ke nécessité ya dialogue moko inclusif pe apledaki pour na identification ba parti nyonso oyo bazwami na kati pour na ndenge bazali kokana koluka cesser le fait ezala véritable Vital Kamerhe na ngambu na ye alobelaki double approche alobi esengeli intervention humanitaire na lombango mingi penza pour na basi pe bana oyo bazali ba déplacer esengeli kotia pression diplomatique pour na ko imposer cesser le fait a interpellaki alobi a interpellé question et exploitation minière na ngambu mosusu point ezalaki soulevé na délégation président ya assemblée nationale a insistaki mingi na nécessité ya gestion équitable pe responsable ba ressources naturelles ndenge ba normes internationales ezali kotalisa bokutani oyo ba clôturaki yango na engagement commun c'est-à-dire ko renforcer coopération parlementaire pour na kotombola kimia pe sécurité elongo na développement na République démocratique du Congo. Kaka na masolo etali ya Assemblée nationale waki président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ya yambaki audience mokola mercredi 28 mai président ya conseil supérieur ya audiovisuel et de la communication wa yaki pona kobeta masolo o etali rapport annuel ya 2024 ya CESAC et une fois de plus héritier Mapinde Mingulu. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a yambaki na audience mercredi 28 mai 2025, président du Conseil supérieur ya audiovisuel et de la communication, Christian Bosembe, ayaki kopé son numéro 1 ya chambre basse ya parlement, azalaki pe accompagné na rapporteur Jacques Njoli, bapesaki rapport annuel 2024 pour l'institution d'appui à la démocratie. Na document Oyo CESAC adressé bilan, ya action na ye nyonso na matière ya régulation ya médias, monitoring électoral, traitement et contentieux médiatique, renforcement et capacité professionnelle et presse. Christian Bosembe a se penché qui mingi na caractère républicain, il y a démarche au Yondenge a déclaré qui a témoigné engagement ya CESAC pour na kosa la preuve il y a transparence pe ya redevabilité vis-à-vis ya parlement ndenge mandat légal ezali kotalisa na retour professeur Vital Kamerhe a talisi engagement ya chambre basse ya parlement pour na ko soutenir institution oyo na promotion ya liberté ya presse pe ya respect ya éthique journalistique bosimba ke CESAC ezali institution d'appui à la démocratie oyo ezana mission ya ko assurer protection pe promotion ya liberté ya presse. Rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli Ayambaki, procureur général près à Cour de cassation, le ministre d'État et Justice Constant Mutambo Oyo Baza auditionné dans la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Reportage. Ndenge ezalaki prévu que commission spéciale esilisa mosala na yango mercredi pona oyo etali réquisitoire ya procureur près ya cour ya cassation Firmin Mvonde Mambo pona oyo etali ministre d'État en charge de la justice pe garde de sceaux Constant Mutamba yango esengelaki esilisa mosala na yango pona ko permettre na commission baza na éléments nécessaires procureur près ya cour ya cassation Firmin Mvonde ayambamaki na palais du peuple pa ya rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli pour na kozala auditionné par la commission spéciale Bosimbake esengeli boyeba eloko moko te elobamaki na audition oyo pambate misala ya commission spéciale pe temporaire ezali kosalema à huis clos après passage ya au magistrat oyo na parquet civil ya commission spéciale rapporteur ya Assemblée nationale ye ayambaki pe ministre d'État Constant Mutamba pour na kozala soumis na même exercice oyo ye ayaki ko se livrer pour na action publique liboso ya commission spéciale pe temporaire bosimba ke commission spéciale oyo esengelaki présenter rapport na ye et pas ya représentation nationale na séance plénière ya jeudi 29 mai 2025 pour l'examen pe adoption après procureur Firmin Mvonde Mambo et ye pe ayokamaki boembala oyo commission spéciale pe temporaire a ko examiner réquisitoire ya patron ya action publique boye pour na ko instruire contre député national Dikala Majeb Lubanza Diogéry
compte tenu ya oyo esalemaki opinion publique esengeli retenir que na procédure ya autorisation ya poursuite oyo ezali koviser membre ya gouvernement rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli ye aza na pouvoir moko te ya kofrener misala ya commission to pe ko interférer na yango pamba te ba procédure nyonso ya ko contrôler epai ya plénière ya Assemblée nationale azali bongo souveraine pona ko couper court na makambo ebele oyo ezali fabriqué epai ya bato bazali mal intentionné oyo bazana ba preuve te ebele bazali ko accuser rapporteur Jacques Njoli ke azwaki kanyaka pona ko freiner dossier oyo ya ministre ya justice. Tozota bongo masolo misusu pour la Ligue des jeunes ya Icoville à Kinshasa bango va organiser conférence scientifique le 14 juin. Reportage de Fabrice Lundomi. Kinshasa Ligue de jeunes ya parti politique Union Congolaise Ikona Mokuse oyo ekambamaka epa ya président Steve Piangu en collaboration na secrétariat exécutif ya ville ya Kinshasa bazako organiser mo bange na conférence scientifique mokolo ya samedi 14 juin 2025 awa na Kinshasa tunanga nini ye conférence oyo ekosalema na ngonga ya 10h na grande salle ya INPS oyo ezwami na boulevard triomphal en face ya musée national bokanisi esili nono mama na likambo ya conférence oyo ezali diversification de l'économie congolaise défis et opportunités pour un Congo émergent horizon 30 conférence oyo scientifique et kosangisa ba éminent économiste politique pe bato ya ndenge na ndenge pona kosangisa makanisi na oyo etali bongo économie bokanga date oyo malamu samedi 14 juin 2025 na ngonga ya 10h yoka bien Ligue de jeunes ville province ya Kinshasa ya Iko ebengisi ba cadre ba militant pe ba cellulaire nyonso na mobange na conférence oyo ngai na kozala yo pe kozanga te o. Parti politique, il y a Alliance de Congolais progressistes, ACP dans mon poussé, parti cher, il y a sénateur Jantiningo Bilamba Karango, et qui déjà 3 ans d'existence, il y a mercredi 28 mai, parti où il organisé qui matinée consacrée la réflexion, puis échange entre membres et parti. Stéphane Scandi a fait de détails. Et Saliman en 2022, l'élo 2025, parti Alliance des Congolais progressistes ACP Namokuse, ya sénateur Jantiningo Bilambaka, basalaki activité ya ndenge na ndenge, mokili mobimba et pa wapi parti yango ezali implanté. Cérémonie commémorative ya 3e anniversaire oyo, ezalaki vraiment milulu moko ya kafu kafu. Awa na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, bureau politique ba initiaki matinée moko consacré na ba réflexion pe ba échange et longo na ba membre ya parti Union so elekaki na Pullman ya Grand Hôtel autour ya ba thématique ya ndenge na ndenge na oral na ye président national ya ACP le sénateur Jantiningo Bilambaka a intervenaki pourquoi création ya Alliance des Congolais progressistes na questionnement oyo a répondaki na ba terme clair alobi bango bazala créé c'est-à-dire ACP parti à gauche ya justice sociale pe ya démocratie participative parce que esengelaki koze ko rêver Congo na ndenge mosusu oyo ekotika moto moko te pene pene Congo ya progrès et bénéficier na élite moko ya makasi pe lisusu ba couche sociale nyonso ya République démocratique du Congo et sengeli ba se limiter kaka na ba unité kasi esengeli pe ba vivre chaque jour participation citoyenne na bango pe abakisaki kolobake parti à gauche ba optaki pour na social démocratie pambate idéologie politique oyo ezali ko prôner démocratie justice sociale pe lutte pour na égalité économique na environnement moko capitaliste nyonso wana pour na proposer ba réforme adaptée na ba conditions sociales na contexte ya multipartisme et longo ba formation politique oyo bazali bongo na makanisi moko ya malonga na balabala sénateur Jantiningo Bilambaka a se féliciter qui pour que jeune parti na ye et se tailler nzela na kati ya microcosme politique grâce na force na bango ya mobilisation pe ya clarté na bango ya vision pe lisusu abnégation altruisme
idéalisme pe patriotisme moko avéré yango etalisi ke président ya parti na passage na ye na tête ya ville ya Kinshasa amarkaki na ba réalisation ebele au profit ya ba génération future na ngambo mosusu a reconnaissant ki moment difficile oyo parti ezali ko traverser mingi ba départ ya ba cadre mosusu lynchage médiatique pe diabolisation pe makambo mosusu ba tendance ya ko déstabiliser président national ya ACP asengaki na ba membre ya formation politique na ye na sens ya pardon liboso ya situation sécuritaire inquiétante oyo RDC azali ko traverser ezali dina agression ya Rwanda na nzela ya ba supplétif na ye ba AFCP ba M23 sénateur Jean-Tinu Ngobila-Mbaka atalisaki compassion envers ba compatriotes nyonso ya Est pe atalisaki soutien na ye epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo na komba na ye contre agresseur ya mboka na biso pona Jean-Tinu Ngobila-Mbaka alobi azali citoyen ya PP azali bongo na patriotisme amoni soki mokete chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoki kokende na rébellion après mandat na ye oyo akosala na tête ya RDC. Oui, quelles que soient les circonstances nyonso, depuis 3 ans, Jean-Tinu Ngobila-Mbaka alobi parti et s'engager derrière chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba répondra qui na appel na ye na union sacrée bango batikala kolongwa soki mokete to koevrer en dehors ya démarche oyo initiateur atikali bongo solidement enraciné dans ba principe essentiel oyo ezali ko concourir pour na mise en place pe ba kolongwa soki mokete ndenge Jean-Tinu Ngobila arasiraki asengaki ba militant na ye ba reprendre bâton ya pèlerin pe lisusu batalisa ba couleur pe ba insigne na bango bisika nyonso eyeba na kopepa Bosimbake hymne du parti ezalaki présenté na secrétaire général adjoint Pius Kandolo pe atalisaki rôle ya jeunesse na parti politique ba abordaki ba thème ya ndenge na ndenge oyo ezalaki bongo développé sur place. Bosimbake ACP a organisé messe d'action de grâce mokolo ya samedi 31 mai na cathédrale Notre-Dame du Congo pe ba prévoir mokolo wana inauguration ya siège national ya parti oyo ezwami na avenue de l'enseignement na commune ya Kasavubu pe présentation et longo installation ya comité interfédéral ya ville ya Kinshasa. Complexe scolaire Mapemba école ya fondation Nerombungu yango efetaki 10e anniversaire na yango mokolo samedi 24 mai na tina wana fête ya kafu kafu ezalaki wana bolanda ambiance ezalaki elongo na Ladiland. Ndenge kaka ezalaki prévu, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu et fêtaki 10e anniversaire na yango samedi 24 mai. Ezalaki devant ba invité ya ndenge na ndenge ba yaki pona ko honorer complexe scolaire Mama Pemba et longona initiateur na yango honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo. École oyo ezali ko sala fierté ya ensemble ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo Mobimba. Bosimba Kenyonso ebanda qui na culte d'action de grâce et pas wapi basali na nzambe liboso ba élève ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pe ba invité ba kumisa ki nzambe na makambo minene oyo ye asali na ndenge abateli complexe scolaire Mama Pemba et longona initiateur na yango ezalaki moko lelo e komi pe na complexe scolaire Mama Pemba de item Mama Pemba yango pe ebotami nyonso kaka pona encadrement ya bilenge bosimba ke e pa wapi Yami Balé ezalaki bongo parti culturel yemoko honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akomaki wana ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki epai wapi ba élève balakisaki niveau ya formation oyo ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba boye yemoko initiateur honorable Nerombungu azwaki pe maloba na discours na ye a remerciaki nzambe oyo atiaka liboso na makambo na nyonso elongo na bato nyonso na ndenge ba contribuer d'une manière ou d'une autre pour l'exploit ma kasipe ya kitoko et salema na complexe scolaire Mama Pemba pendant 10 ans hommage ya makasi et pesamaki et pa ya mama moboti na ye Mama Pemba oyo kombo na ye et pesama na école pour na kokanisa kaye tango nyonso na ndenge abota honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo azanga ki pete ko présenter ba invité nyonso ba invité de marque oyo ba répondaki présent na milulu oyo
oyo abosanaki te ba membre ya famille na ye ba personnel nyonso ya mama Pemba pe bato ya ndenge na ndenge boye sur place ba personnel ya complexe scolaire mama Pemba ba yaki pe na ba cadeau ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona pona koloba merci honorable Néron Mbungu na ndenge otonga eloko monene boye ezali pona encadrement ya bilenge olieba kendaka bisika na bisika kasi bazali kouta bisika nyonso na ville ya Kinshasa bazali koya kotanga awa bisika oyo ezali vraiment bisika moko ya qualité honorable Néron Mbungu azalaki marqué na geste oyo ba personnel ya école na ye basalaki pona ye bongo na sima ezalaki bongo visite guidée epai wapi ba invité nyonso ya honorable Néron Mbungu bayaki na milulu bakendaki ko visiter ba bâtiment kitoko ba atelier ba laboratoire pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kosala ke formation kitoko epesama na complexe scolaire mama Pemba yango honorable Néron Mbungu azali kotalisa ke lobi président Kasavubu akobima awa président Mobutu Musée Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila pe président Fatou Beton ya lobi bakouta na complexe scolaire mama Pemba bongo na sima ya visite guidée ba invité nyonso bazalaki wana bazalaki vraiment impressionné na investissement oyo honorable Néron Mbungu asali na commune ya Kisenso district ya Moamba na ville ya Kinshasa na sepeli mingi na ndenge mokonzi son excellence Néron Mbungu akanisi azoyaki makanisi mpona kotia kombo ya klasi oyo na kombo na ngai nazali na esengo makasi nazali na esengo mingi po klasi oyo bana bayaka koyekola kombo na ngai esangamani na place wana na place bana bazali koya mpona koprepare avenir na biso ezali kosala ngai esongo makasi. Merci. La 10e anniversaire de l'école en coïncidence anniversaire en gros oye awa balakisi biso salle oyo ya kelasi ezali komema nkombo ya koko na biso ezalaki pasteur protestant et akufaki na pleine mission. Alors le fait que tomoni nkombo wana epesi biso enseignement mpe tolingi bana nyonso oyo baza koleka na classe oyo na sale oyo bazala parole bazala malamu na sepeli mingi toza bana ya Moamba na oloba awa en tant que Meseumba na sepeli makasi na investissement honorable Néron Mbungu asali aza neve na ngai eyebani mais investissement oyo eza talo mingi soki bakobatela yango mpo elancer développement ya Kisenso na ya Moamba Mobimba 5 ans eza ebele bakokama Moamba bakokamwa Kisenso mpo na développement ya à partir ekolo esengo makasi parce que toye awa on a 10 ans boye kaka na même occasion bafongolaki mpe dessin ya kitoko oyo badessine honorable Néron Mbungu mpo na kolakisa ke awa complexe scolaire mama Pemba ezali kokola se kokola item mama Pemba pe complexe scolaire mama Pemba de kalate ezali kofungola ba porte na yango mingi penza na mois ya septembre bo simba pe boyeba ke complexe scolaire mama Pemba na 10 ans ya pamba b'exploit et belé et salimi enseignement pe encadrement moko ya kitoko formation ya qualité fête et les cas qui vraiment kitoko bana commune ya Kisenso ba yambaki batu bautaki bisika na bisika ya boye tokoloba lisusu nini honorable Néron Mbungu oye complexe scolaire mama Pemba oye kende se liboso misala kitoko ezali komonana na couloir établi religieusement que l'église le rocher frappé na mokamemi ya apôtre Médard Kakolongo bango baza déjà na séminaire kafukafo ba ke aussi la bongo mokola dimanche 1er juin reportage Grâce Pauvre. La délivrance
des odeurs de réclamation familiale nde ezali mobange na thème ya séminaire ya une semaine oyo efungwamaki déjà kuna na église de le Rocher frappé assemblée centrale oyo ekambamaka epai ya apôtre Medan Kankolongo Kalala David epai wapi bobengami bana na nzambe nyonso koya ko assister na mobange na séminaire oyo sur la délivrance epai wapi bazali kobondela makasi pona mabota na bino ndeko papa ndeko mama elenge mosi elenge mobali yo moto moyini satana latisa yo bilamba ya mabe bavoile ya mwindu bakokoma kobimisa basolo ya kimpuka nzela nyonso za kotambola bamonaka yo te yaka na séminaire oyo epai wapi mabondeli ezali ya kafukafu botuna nini yango ebandaki déjà depuis lundi 26 mai pe clôture nango ekosalema mokolo ya dimanche 1er juin boyebake na semaine ezali kobanda de 16h à 20h pe dimanche bakozala na culte spécial oyo ekobanda de 7h à 11h bana na nzambe boya ebele na temple de l'église l'aérochef frappé oyo ezwami na avenue Momboyo numéro 41 na commune ya Kasavubu nzambe azali komimonisama na ndenge ya kosakana te. Mbongo kitoko botiko keza bongo ya Nadine Sona tabeta bongo asole telefone sur pour nzambe ke wenzi ya Muselu eza bongo na commune ya Bumbu babuki yango suite ya ndenge ba misale za kosalema na route Gambela. Reportage Alain Luzaidi. Population avandi na commune ya Bumbu mokote abosani wenze ya Muselu ezali bongo wenze oyo etondisaka bato ebele ba mama tope bandeko mibali batekaka na esika oyo kasi na ndenge bazali kosala misala na route Gambela misala epusani ti penepene ya commune ya Bumbu wenze ya Muselu lelo ezali lisusu te babuki wenze oyo pona ndenge misala ezali kosalema ba mama nyonso batekaka kuna bazali komilela balobi basali ba memo ya ndenge na ndenge epai ya bourgmestre voire même gouverneur ya ville ya Kinshasa po ete balukela bango solution ata esika mosusu ya koteka balukela bango kasi eloko moko ezali koloba mananu te siko toyebi te bango bapanzi wenzi siko baotia biso wana kasi na balati biso place te bango bazo bapanzi biso wenzi so tokende wapi tole esika okende te tofuta mpe mbongo leta tike tofutaka salongo biso tosalaka siko juste tokende wapi balukela biso place tokozala kaka atati bakosala point tokozala kaka wa tozala bana tofuta bana baklasse sikoyo tokosala nini balukela biso place eloko ekomeli biso eza gefike baosala nzela babuki biso wenzo esali déjà plus de 50 ans ni batinda biso quelque part poto kende kodebrie batindi biso te batiki biso kaka ndenge wana jusqu'à présent toomona tata moto ya kolobela biso même moto ya kolakisa biso ata site moko tokende koluka toyebi te so tokokende wapi parce que depuis tobotama ezalaki kozali c'est vraiment la concrétisation ya promesse ya gouvernement ezala national ezala provincial essentiel pour la biso population ya Bumbu ezwi makadamu po awa ezalaki bale tozobeta bale ezalaki nzela monene zelu mais marché ekofanda awa bala ekobekisa biso bongo apa bango bakota awa bazalaki wana oyo etali gouvernement provincial te ezali na fait purement ya commune moto aye kotia bango awa ye moto akoluka yango solution ça regarde pas le temps de vie moto akosala nzela oyo bolanda communiqué ya Metelsat epesi bino na ndenge kala mingi te elanga ezobanda. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche tope eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard boye tendance pour na saison sèche topé saison ya ilanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazo ba précaution oyo elongo bani
pour na komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele. Moto nyonso esengeli ayoka malamu pe azwa ba disposition pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. Poto malonga pour la balle mise à protiva puis mukolo komela ngo pisaka santé ya kitoko énergie et vitamines. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Magusa. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Vous avez la communauté écologique Bolanda lecture na. Je suis venu Famille Mukundu bazana mawako ebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya ndeko pe papa na bango Mukundu Gingungu Anissé oyo akufaki depuis mokolo ya le 26 mai 2025 na sima ya bokono ya tango molai. Programme ya matanga ezali boye mokolo ya dimanche 1er juin 2025 nde veillée mortuaire ekosalema na salle Oasis oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete, référence église Shekina. Mokolo ya lundi 2 juin 2025 nde levé ya corps ekosalema na morgue ya hôpital ya Njili quartier 7. Bongo na sima bokundami ekosalema na nécropole entre ciel et terre oyo ezwami na commune ya Nsele. En attendant matanga ezali bongo kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Solidarité numéro 3 quartier sans fil na commune ya Masina, référence à Rebetani. Tika été communiqué oyo ekome na bato nyonso bayebaka papa Mukundu Gingungu Anissé. Bozala qui ebele pona kolanda info ngala journal ya pepo na plus qui se peleki na journal au busa. Merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya grâce Poba Luzolo Fabrice Ndombi azaki bongo na montage héritier Mapine Mingulungu asper zaki journal ngala mne rendez-vous Nicolas Koya, au revoir.